Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Ndoul Azimut, votre émission de variété musicale. Eh bien, mon invité de ce soir, c'est quelqu'un que vous connaissez sûrement. Quelqu'un qu'on ne présente pratiquement plus. Il a évolué dans Tout Puissant OK Jazz, où il a cartonné par sa voix mélancolique. Et aujourd'hui, il est patron dans son propre orchestre. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Madilou Multisystème. Pouvoir. Oui, c'est l'homme qui a le pouvoir. On a titré album Nayo Outi Outarobima. Oui, on a le titre album Nayo Outarobima, pouvoir. Oyo et n'a pas si battu pouvoir parce que pouvoir est derrière mon côté. Il faut pouvoir au cap peuple. Nous sommes à un pouvoir. Pour ce peuple a pouvoir et à malam. Ok. Alors on a Lingui, on est Ndoul Azimut. Bienvenue d'abord dans Ndoul Azimut. Oui. Et puis Tolanda Binona, Sa Majesté. Merci. Mbouta Madilou, Baki du pouvoir. Baki du pouvoir. Foni Serkase Meni na multisystème. Fomo Madilou, Baki de chance, Baki de pouvoir. Sa Majesté, Baki de chance, Baki de royaume. Abalé qui Ya Madilou, Baki de chance, Baki de pouvoir. Et pour mon bien, Baki de chance, Baki de pouvoir. Olivier la Ya Milongo, Kolakani, Kolakomo, Komele Mumbu. Adega se Kolakani, Kolakomo, Komele Mumbu. Angwada,
Kumadida kuma José Kabeya Ouezidane Ataka de Pointe Kumadida kuma Ale Filo Maman a le meilleur zoomeur d'Afrique Société Noir-Affaire Yoka Bidilou ya Jano UNICEF et ça va dans Mangwele UNICEF Madilou multisystème. C'était là donc Sa Majesté. On a un album, il y a le pouvoir. Na pouvoir, mais avant tout, la zimite et la tradition, il faut que parcours naïe ou les kili wapi ou uti wapi ou banda. Merci Doudou. Parcours naïe moulay. Parcours naïe moulay parce que na bani musique. Les Bossona qui choriste dans l'église catholique, moi nous surtout ensemble la minga bandaka. Alors tant on a longo na 70 na bandi musique na orchestre Bambula et Papa Noël. Tant on a Bambula Papa Noël na continue na festival de Sami Givano. Après wana tunga na Bakuba et puis Bakuba Mayopi. Bakuba Mayopi fiesta populaire orchestre Fogis. La longo wana na Frisa international à Seigneur Ley. Après Afrique internationale à Seigneur Ley, on a continué tout puissant que jazz na 80. Alors, Amoni tambola mingi. Na tambola trop. Alors tant aux agi na tant on continue na Bakuba. Curieusement, voir na yo et ça la pratiquement timbre moi on a fait Pépé Calé. Alors différence et ba différencier bino ndengeni. Donc Amoni Pépé Calé d'abord à mis d'enfance. Tant que les vacances par oncle na Kimbanseke Pépé Calé ko bana ngasani. Donc pas te bana na fait Pépé Calé kuna. Donc so ba fona biso ko kana parce que ba ho to ki ba mi ye Jean ngai Jean. Alors ba omo. Donc to yema ndenge mo to bana na Bambula. To bana na Bakubate to bana na Bambula. Donc to bana na Bambula de Papa Noël to bana ki Bambula ngai Pépé Calé Papitex Bousi Boziana. To ki ba to bana Bambula na feu aimé ki wakana. École la chose on peut na makasi formation makasi na Bambula. L'époque on a Nzembo ni bozawe. To yema mi Nzembo yaki memba composition mingi ya Papa Noël la composition Papa Noël za kala déjà ba Nzembo za pesana. Au souvenir que c'est souvenir attend à moi mélodie monte. Na yebi Nzembo to yema avec succès. Estamado tobina mama dolo tobina ala mambeta Nzembo ya Papa Noël succès makasi. Alors place de Ibaragina fait Pépé Calé ngwana ibana la biso on mona ki ba voir biso yayo kokukana parce que to yemba mingi na ye dio nini musala na Nzembo nini musala dio yo na ye penza ba non na lero wana to sala ki eloko mokote na disque moni to beta kamimba concert to kipenda idea disque ya kipenda na Bambula lero wana lero ye pe ko longwa ba ko sala African Shock. Je me souviens bien, African Shock, na Bambula, il y a Longwe, na Papitex, il African Shock. Alors, je suis allé à Bambula, tout est continué. Il y a toujours une occasion, on a pénaté. Tout ça là, Bakuba, je suis dans les studios, et puis Manazuki, Nakubele, là, tout ça, Nzambadilu. Tito Kabana, to Kabana qui n'a pas bête, to Kabana qui n'a pas bien parce que biso, les on a Pépé Calé à côté de la Bella. Papitex à côté de la Bella Mambo. Nga tutikali na dilu to continuer Bakuba to ke tourner na ville Brazzaville pour nous to ça que 6 mois tant to ça que 6 mois ko zonga na bisoto tikali dilu bela ko petana Point Noir Pépé Calabino to zonga to no sala apiri Bakuba bon ngai na yo sataruki to mona ke no tina moto zonga ezate tellement to na voyage mo ya Gabon ba mona ka to ya sala orchestre wana ngapi to tikali bang ba fonde apiri Bakuba pourquoi pas biso ya ke sika wana. Alors, je continue tout ça là, Bakuba Mayopi, où il y a qui Madilou Yosa Pindu. Mais les lots, tous on a le fait Pépé Calé, Soko Fandi, au Kanté dans Nzemboni. Ah, fait Pépé Calé dans Nzemboni, c'est bien à Kanté parce que il y a qui n'est pas dans ma belle les grands chanteurs. Les chanteurs, on a comme on a qui sont na Yuki, on a beaucoup de lengi mukina non type ya yebi.
Alors banzembo c'est belé on a okatsa Pepe Kale parce que Pepe Kale c'est le biloko donc to banzembo ya Pepe Kale c'est belé oyo ngai na kwa ke mwana mbali wana sala biloko ya som parce que moni tango zala kibiso mbali songa na sali nzembo yifa sombanga ko yoka na chambre yoka so madula yembi ngeni ngapi côté na ngapi même chose donc vraiment toi qui la concurrence moko loyale donc to linga que vraiment to zala kaka voilà moni ya biso ya ndenge mususu vraiment banzembo ya Pepe Kale belé nzembo ni zoye la yo so vandika bokanisa ya oh banzembo ya Pepe Kale belé lokola monano namoni lokola ndoto maswa masemi libongo natuni na bandeko bangai bayebisi ngai totikikini malebo moi kutaka c'est qui pensa que batembre za kandenge mo ya zandui faut batembre ya ndenge moko ya ndoi ya moto chanteur na kansaka mingi tilelo mokuru na yoka kufaki na kina Londres na obeta concert babisinga na 5h du matin wana tanto obeta ami mo na portable na bisinga bino vraiment Pepe akufi auto ko prendre on sasa que Pepe akufi vraiment na kata concert ma wana kati yango mona ki après la mort na 2 semaines après na zoki nzela na yakinoki po na on chaka même fleur tomne parce que wana ki andeko indeko donc tungana ki mingi moni kalenda za ba souvenir na belé tango même ba piyenga dudu ako biso souvenir moko tikala na Pepe Kale tango ba piyenga ngai Kale a le premier moto a tikala ngai $300 ndako ay mon frère na yoki ba piye yo isalinga pasi ngabe ba mege ba piyenga mais ba tongo ba ko kota te mais yo zo $300 mon frère on s'est débrouillé au zana mikolo parce que na biki vraiment mikolo zana rien alors tu cherches na trop tant on a kepe voyage parce que tant on a ba piyenga après un mois na ke voyage na Uganda et Kale a mutana ko sunga toujours mama bia na ndako akoya kutala ye ko quelque chose de tout ça donc vraiment ça mama mingi pona mi alors yango no monangi tango na kiko kuma na GPS na alba na GPS ngabino il faut to yema na Pepe Kale il faut tout ça la dio na Pepe Kale donc GPS est très content de ça de dio na Pepe Kale après singa mimi billet na ko tikela Pepe Kale de façon qui to keni na kamata billet na pesa Pepe Kale na concert na bango bako beta na Kasavoa na Popo Kabaka na tikile billet pour tout nous sala nani mais c'est drôle avec toujours retardé abino zana no madilu bon nazoya ngana poto na uzela ya bina nazoya na san no cocktail so na sisi cocktail ne wa mise mongo to ya ko sala dio na biso mais nzambe ko la prépara makambo ne mususu donc aki na billet ninga za kiwana donc aki na billet poto ninga za kiwana oh j'y pesa qui pour tout que nous sala dio na nzambe sali autrement yango na dio de samakite on a pouvoir en colo alors mais ba moyen ça au sala sur cet album sous récupérer mon banzembo na ye yembi cette fois-ci yom to yembi on pona toujours ko kanza e oui Doudou il cantion le bon dirait ngana yo to lota ndo to moko to sola kite mais on dirait to sola ki na ba télépathie donc nazana ni kanisi wana fona reprendre banzembo so Pepe Kale na yemba po batu revivre sur Pepe Kale omoni nana souvenir mingi ya tata wana alors vraiment il faut na sali loko wana merci alors to continue l'histoire na biso voilà. Pour continuer na myopie biso to continue na myopie boler wana ezaki so guerre tant to na myopie ne guerre ye guerre ezaka na bajibi na bawera ezaki so na mona biso wana ezaki na époque wana omona na ba télévision to kufingana mais ti to yoko na makasi tango ngana ko to jazz guerre si tanga na longo sona koto ke jazz guerre silisi mais ya guerre ya matata le rwana parce que so bango ba bwaki biso to bwaki mo bango ba bwaki nzembo ya kombe dilu no epesinga liboma ya kusakana te ngabe koma mo to tika rabo mo ete ngapena ko sala ya ngai zunguluke donc guerre ya ke matata le rwana penda kusakana te na le rwana alors ti ngai no to tika ba ko mama yopi na yokota na Friza na yokota na OK Jazz alors avant de continuer l'histoire OK Jazz biso émission na biso comme on ndou la zimit voilà to bina na biso kaka la ligne bina émission nzembo moko oyo avant to kota na studio il y a deux demoiselles au baibisa ngana dédié bango nzembo wana ah bon mademoiselle Christine Lushima na Marie Reine bango batindeki voilà batindeki yo si je savais ça
basi namoni ba nzembo wana ça la succès fort namoni lokwa balingi nzembo na si je savais pas kitoko parce que basi nyonso balingi nzembo wana bataka kitoko namoni basi kitoko baolinga nzembo wana si je savais ça. Alors tout là-dedans, on a si je savais ça. Chico Mawatu kamulela ngai gitaro yoko zongisa ngai esika bapimelaka nga na mokili. Si je savais ça. Bali Tradindo bolingo somisomida lolango na epa basusue ngai kwekende lokola liso kolekanya we zongisa amomanga na congilate mokolo yo kozonga otia yango na mikro belisa ngai mingi te okolia ngai seigneur wana okolia ngai malamu. Basua lolango na epa basusue ngai konzete ya mbila yo mbengwelekelaka wapi mbo bango bazwaka na matanga to na bafeti somisomi tokoluka ngai biso zelaka se ya nzambe po apesaka temple boni yokopesanga manga mobesu papa basi bakanoli. Si je savais ça. Amicie Maison Achille Vanamwanda Basua Bomengo na eba basusue ngai konzete ya pondu aokotikinga na zemi monoko ekosenga ntondolo na poko ekoluka ngai litonge papa kozangisa te. Weya l'internet de Yaoundé nakokufaliwa ya ngongi ya nyoka babete balembete nanya mibomba se pona Yesu toyoka te o ebele bamibomba kaka se po ya bolingo. Si je savais ça. Bavo Manoka Tabala Otombongo la fierté d'Afrique. Silko Chabani Pigeon à Londres. Son Excellence Didier Mou Bazua lolango na eba basusue ngai konzete ya mbila yo bomengelekelaka wapi po bango bazwaka na matanga to na bafeti somisomi tokoluka ngai biso zelaka se ya nzambe po apesaka temple boni okopesanga manga mobesu papa basi bakanoli ye. Je savais ça. Son Excellence Ndombasi Bazua libenga na eba bazuzue ngai konzete ya mbondu aokotikinga na zemi monoko ekosenga ntondolo na poko ekoluka ngai litonge papa kozangisa te. Dani Esabe nakokufaliwa ya ngungi ya nyoka babete balembete nanya miboma se mpona Yesu toyoka te o ebele bamiboma kaka se mpo ya bolingo. Si je savais ça. Chimita moyebi makasi mpo ya moto nyonso basusu bakoprofitela ngongo liboka ya moningo somelango kwanga
na desizio nazelaka yo na nzela ezanga na misa na yo nakomi baba ata bombole ngoamema kwama kin fret service na Londres boda bodako changement de fréquence okoleka wapi ye nazongisima na kamati position badeception epa na ngamba na misato eleki mpeka nazongisima kimomanda pasi ye nazongisima na kamati position baku epa na ngamba na misato eleki mpeka nasoki awa na kamati position ma déception et pas na mama misa teleki meka na songisima l'infinitif Didi Kinwani Pepe Masaka boutique Wilma classique na Kampala Maison Romy Léa Daniel Ludovic Kumba Sami Achanja Kapunda na katikati ya Ebalete boutique Casador Bacheli Batini Yanakamba Kokar Masafuba Billy Bongibo Jean-Didier Bongibo Des affaires Manda Tchekwa Madilou multisystème. Pouvoir. Ouais. Pouvoir ou on a anticipé non. Et l'accès Bokonzi. Pouvoir au moninga moko dudu na bisio na sa majesté. Ko baza prince na princesse. Donc pouvoir ezaki mokonzi. Na ba kiango pouvoir kolonango. Et puis na ba kolonango. Moni mikolo etumba makasi. Mais na toujours. Bientôt continuer sur Nabiso tout puissant. Voilà. Tant on a continué tout puissant que jazz. C'est ça qui peut nater. Mais balinganga na nenge kokité. Donc on a qui un classement de base té. Tant on a continué que jazz. On a toujours tant muso pembeni. Tant muso na kene konzi 4 combatés. C'est un peu bazaki belé oui, wana ki kutu interna na moni. Interna. Donc ba mi se belé tant muso na ya bona yemba te ba pemisa la bona otala. Voici tant muso ya pe bona kinekete. Mo muso na mi tina ke to Cameroun ba bino. Na sak no so na ndako lelo kenete. Na zo kana kanga motema. Na biso dudu na kanga motema moko bana mukile bana ngana tika na muziki. Bana tika muziki mais na kanga motema ndiko na ngai. Oko mususu nzamba yokulinga mawa donc to vanditi nzamba yokulinga mawa na tel kaka grand maître lombo akina na poto. Balaki na Tuski. Matara kaka liste ye. Babio non faut 12 musiciens va voir 14 musiciens voilà 14 non oui 10 musiciens plus 4 danseuses voilà. Dudu na traka komona na catalyste voilà. Oh. Enfin. Enfin, na catalyste. Faut garder espoir pe je crois qu'il faut servir une expérience na ba jeunes artistes vraiment ya mona koloba pena ba mingi ba kanga motema te patience obino ba kolo bozaki nango bango lelo bazana ngote juste soki ba memie na poto te alongwe na ye alongo tamu sokutu so ba meka ta alongo tamu sokutu ayaka po akende poto mais biso lero ataki o ye po kende poto te o ye usala musala ningo utro ba jeune lelo baza pressé trop biso lelo 30 ans de carrière lelo yango na banda 70 lelo 30 ans ti lelo na mwano ya yo na bakoko ya ngai bayebimba donc ezali kama kusakala nango te 30 ans ozala toujours makasi mongongo etikala kaka bandimaka ngo ti lelo ya jeté alors ba jeune bakanga motema te mais ngana kangi motema moko dudu soko tali grave tam stock ne voyage on a ba musicien de base balal no tela solo
Donc nous avons voisin pour noir, biso to la l'école. La l'école. Bâti en école, la installateur to la l'école. Ici à son c'est ça va caprice musala mais na kanga motema. Alors les exemples. Donc on a na mabete. Ça vraiment exemple parce que nous ont regretté en côté. Ce qu'on a ça magistrat le regretter le. Alors on a bidu le solo, na bidu le solo ya mulaitro. Ouais. Toza pe na tembele to solo. Les émissions na yote. Voilà. Na ka ngwana na imbakate na kene botimo comme sous sende ndo bisayo. Ah, liste à 14 personnes de musiciens. On a besoin de 2 chanteurs. Na tala liste batangai na pauvre alliance. Je suis chanteur. Photo dans la région de Djoski na poto. Et il y a le 3e chanteur. Mukulango na bisi Doudou net malchance. Toqué dans l'aéroport, avion est en panne. Oh, non mais, nous, quand nous avons pas avion en panne. Deuxième fois, avion, et que nous y a président, donc, oh là 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 là. Or qu'il faut conserver bêtement. Franco habité. Oui, la 3e fois, ce qu'on a fait, on s'est dit, tata boya la mine soute. Alors, nous avons bloqué, nous avons la des trois. Nous avons sauté parce que c'est la kanga biloko. Nous avons vu qu'il y a la trois parce que nous avons changé mon tout. Alors, non, Mbamba, donc habité sur la zone n'a pas changé chanter. Mais là, tu as un gars qui bon sur le ballon, pas pour une abou, tu as un gars qui n'a pas la gagne des trois. Nous avons une chance à 3e fois vivant. Et mon ami, quoi, n'a qu'à tant comme un aéroport, le grand maître mort dans l'aéroport, abi, oh. Attends, tout abi, oh, Marie Rosalie. Babi, le grand maître Rosalie, abi, ah, n'est pas comme t'as donné le gars, ça t'est yo kaka. N'a pas osé la yo ya. N'a pas grand maître, vraiment, n'a pas comme un grand maître, merci. N'a ni ma qui t'en a koyao. N'a ni ma qui t'es parce que vraiment, n'a koyamo comme ce soir, n'a pas toi. N'a ratango trop. Alors, ce qu'on a yé, et l'engi trop. Qu'on va la faire kuna. Parce que na combien de photos mais na chanteur ya kalka donc na zaka te alors que le système monta musu to yemba biso misato concordance ba voix exacte mais là on n'est pas d'accord alors justement il faut nous expliquer concordance ba voix exacte quand mais comment ba chanter na bien ça donc yaka yo madilu mutu ozo bebi ça parce que bango Djoski ayi maka bien Daniel aimera bien. Et bon, yo mutu na ponaki. Yo message yo yema bango to mo yo kam to bebis. Ngabite grand maître. Limisanga. Vraiment na ebité. Mais ngana moni Djoski. Patience ezaki vraiment makasi. Patience ezaki makasi. Ngana moni Djoski na Daliens. Bato yo kanate. Bato zo bebisa entre bango bare parce que banzema Djoski Daliens a ebité. Banzema Daliens Djoski a ebité. Pendant que ça jamais pas de moko. Donc baki deux vedettes différents donc mon mutu na répertoire na mutu répertoire alors ce que to sangi répertoire alors on moni bango entre bango bali tuna bango mala nana ko bebis en tout cas na félicité qui Daniels a du courage abino grand maître ko condamner malilité au contraire na biso solia mutai banzembo nyoso eza madilu banzembo Djoski ngana yebi yango parce que na linga pe ko yemba ngote. Donc vraiment na linga ko yemba ngote na linga kayete donc to yo na kate donc na ko yemba ngote alors donc na minute yo voilà tout bini masumu na ngai atoka petit frère Djoski na biso mbote sikoyo to bongo samsala ko binga na ngai ngona sote banga songa sanga zusu donc ba tanga na vieux na songa para placer chanter. Je crois que l'isolo moi ba enseigner mes amis il faut surtout avoir la première patience. Voilà. Patience et puis humilité. Voilà. Au mikitisi, au s'excuser, au se dire pardon et puis et sauver. Et sauver nga. Parce que pendant mikitsanga nga. Nga ba lolendo solo na bien hotel. Pendant mon lolendo pamba wana ya wenze. C'est ce qui fait d'ailleurs un grand artiste. Ah, voilà. Yango na moni lolendo wana na tina moko tina mikitsaki pendo ba ga solo. Tana mikitsi to mano yemba sikoyo et bongi siko chance ko comme normal. Tant que comme normal, mon monsieur Vandi, grand maître Salinza moi non. Bon, tant que Salinga n'a évité, sali 2 phrases ou 3 phrases. Habité jusqu'à Bino, jusqu'à na Salinza moko oyemba, jusqu'à habité. À toi grand maître ngalo kola bakanga na banzembo ile kaka liboso ya mabe oyemba kawana pona yemba so nzembo ngofinga basa bilingi mabe to ngai na oyemba te. À tout cas malamu Lucas chanter muso yemba mais grand maître na ko Lucas nani? Avec tout cas, Lucas a chanté. Les gens n'ont pas tiré carte. Grand maître Kamati a que Lucas Niboma, son abossé à la table, Lucas Niboma. Niboma bien en tout cas, n'a pas programme et bien mon aïe manzembo zate. A Lucas Utamai. Utamai Mkolongo a yagité.
Alors, sikoyo Doudou, on a préparé un bino. Namoni, tina pas nanga ezate. Namoni, natigara naki mananga na poto, lero na Suisse za kopesa malamu. Ngabino, natigara kaka wana kende. To préparer na bandinga, pauvre mataranza, c'est ce que molenga, to kenda biso na Suisse. Bango bakeba kiti wa comme na voiture. Biloko nanga ino se côté déjà na voiture wana. Nga so na zonga le passeport na likolo. Tant na zonga le passeport na likolo, Doudou. Na kitaka bona sena na censé na 3 km. Et yo zo ke na ngabino km na ko soma lipa. Apo na ya ponza les zunga bité. Nga na taba. Na taba nga na kwanga. Na zo kutumta lesanga. Do to ke to lia bisomba nga mais tato to lia kisika mote. Ba ki banga te bo le lo bito lia sika mona comprendre. To batinga na ye na likolo. To bona lia taba. Guitare ya chambre parce que ngai donc chambre on géré de longana guitare mo bezaki wana azu guitare wana abi petit na sali mélodie mo mais yo yiko la kapona na bossa na ba parole wana te mais yo mo yemba ngote mais yo yiko la kapo ba parole bunga te parce que petit yo tilelo nano sebisanga te akolo yiko na nzembo na no après yo sa libala hey mabara toko bala kana kisasa hey deux phrases et 3 phrases. Quand moi c'est naïe, aïe vous voyez, à klaxonner nassé, pour mettre bon petit et si on pouvait la phrase dans l'action yangwana. Après bande cassette ou à quitter la voiture. Quand moi c'est naïe à petit bande on a quatre. Moi c'est naïe. Mais chanteur il bien, chanteur oh il bien. Ah mais non il bien. Azuma bien oh. Moi c'est naïe. Mais la tout table m'ta interpréter nzembo. Pour le rona table autour mangungi. Abi ngana kanti bo continue zo série ya bangungi abi non madilu oh yo lingate mais yete to zonga to no yokaye wana ngata na to kita ko kita na to kita pona na baninga bakena na voiture na koma bango ke baso mona grand maître base ba démarrer voiture bakena ba bangi na bango ko batikinga so ngana le na zo luka bango mona grand maître zongi so abi madilu mais ani ani zo azundi mateke yumto yembe ngabe abo to mata zo na likolo to matisi ko na likolo na yembe ya musikoyo na miso madame tant na yembe mais et ça va tout ça nze mwana dardar au côté studio mbango baninga to bayeba kite to naka ngai jiri deka to côté da fond ya voix so gara meta banota na bande wana so ko mina nganda abetsa boyo wana chanteur ya linga côté na orchestre biso atutanga ko mona ngato abimbe zo ima bien oh asolo to sali bina siko disque dans disque bimé terminé et confirmé et bande la pouvoir et bande succès et puis départ. Continue OK jazz au bandio yimba et puis curieusement au commis le préféré il y a grand maître ah oui au moni na comme qui préféré na musala na ngai ne surtout na ko sala non mamu a mboke panzani o ka bana kina bomi mukili siko penda ici les solo na ngai comme confirmé ne ko yema makambuza minene ne ko yema Mario taona yema Mario tuzongi sasa ne ko yema merci pesa na mbwa nzema liboso ya vieux Simaro ne ko yema merci pesa na mbwa alors les solo na ngai comme ya fandi na mitoto siko na kombina préféré ya grand maître Luambo donc siko lero na grand maître siko linga répéter ngana zate muteme ko bongate mais comme apenda donc vraiment leki ya franco alors to avant de continuer l'histoire to zonga mo mukesima olobaki voyage avion mobulu etc nzembo mo pesa na kati ya pouvoir faute ya visa ah oui faute ya visa na faute ya visa. Merci beaucoup du tout. Okufa ezali kolala kolala pe ezali liwa te celui qui boude endaka bude zanga aimait sa majesté la grande baleine et son royaume mapatanga monanga mompimbo esingi biso maliligo lelo na mbutu naloti yo na maboko ya moto mereo yeba nkoya bomaka mpo na koleisa bana na ye moto abomaka mpo na plaisire
batokoswana na mbanda ezalaka problème ya deuxième république ngai ko epai moto ya maladi yo na maboko na nga moselu bongi moke yo wana na bandoto manga lelo naza na maya miso te nabombi mokolo nakolela yanga mama mandeni omertika kolelisanga yo mwela bolingo ekomata lokola mfulu ya masanga na banganga epai ya bamelelika ya ekotepa na kati ya milinga ndoto ya babaye nani akolimbolela ngai esika ya bosoto nsima bankomboloko omesana kopetanga na chambre omesana kobenga ngai litabe lelo betanga na miso ya bano obenganga na nkombo ya mbanda lobi soki natengami eske okopesanga fote komere mwele papa michel elosinde otombongo niki mama ya la mano na braza mama ya Pierre Emmanuel Osema ya la défense na libulu mikolo na mikolo batango na batango mpona koma mosika ozali eleki ozao balobi kabala loboko ya mobali ya mwasi ya mona te moni okotambola lokola maya mike etalaka nsima te keba okosuka na ebale na osea okozinga nini omeretala bango balingi kozwa yo na se ya kwiti yaka kobuta eskalie otonga na motema mona njoli tala bango balingi kopepa mai ebale na mokolo moko okoya kozinga pamba omoni banjango ekomi ya solo mputu boma mwinda kafola mbelinga na kati ya butu osopi nde sukali opanzi feti na kati ye bilengi bisilaki te omama sadu kanjuma niokolanga nzoto kasi motema te bakufa bakende basekwa te nabela nabui marikwanga yaka dilo mobali oyo moselu sekele na ngai ya bomwana eza nde na sakambe na yo omela bango batango rose nanga mputu yaya na popola lembi nanga kobunda molimo aleki na ye makasi odile molimo aleki na ye makasi mimi ilumbe bokesani apongi na liwa ezali sepema mama Edith Bongo la première dame du Gabon Mama Germaine Poto bangonde basiendesa yo basalaka na ye kolona mbake mabe vie karakase yo kolanda keba koya kobebisela yo palmares desole mbandanga na ye na brisele alobi tokokani fote na ye te fote ya bisa fote ya mondele bananga na ye na parie alobi tokokani fote na ye te fote ya bisa nandimi babenganga etula kasi ndumba te salite etoninga na nzoto savo ekolongolango yo yaka kobuteska
na motema nanga koluka ngai na bitumba te mpo nazalaka nanga makasi te na bo obetanga nabanga nanga makambo Les grands ninjas. Ouais. Multisystème. Oui, Doudou. Pourquoi faute à visa? Faute à visa. Omoni. Moi, c'est mon thème, c'est le solo. Mon thème, c'est mon solo qui est pour tout le monde. Donc, on va se entre basse et basse. Abia muninga no mede iyo na kisasa mena to solo mais quand to comme na mboko ya mondela wa to comme biso no sto égalité iyo bena kisasa to ko solo pena yo mabe ozana yo lungi ozana lo kwa ibu iyo na to solo mais quand to na poto olinga to solo la olingo so ni sapenga omoni ko kwa ngana to kani faute ya visa parce que faute mobile biso magi biso mbali na poto ya ngona to comme to sala ko to kani Vraiment. Alors Multisystème, je crois que Toroko tapé un album, mais tout bêtement le solo ya ndeni sala que olongwa tout puissant que jazz et puis lelo au sala orchestre. Ah voilà. Ngai nina bisa que boso que patience pa ngai dale mususu. Ngana kanga motema. Na kanga motema po nazala lelo. Et na kozala pe kaka. Alors na tout puissant que jazz na kena ko beta concert moko na Paris. Dans na kena Paris. Bana basanga ngai babino bana ya figramètre long oyebi na kwa ko boya ngote parce que lelo soko na takolo baba lambo na kotia makelele makasi sur le na pouvoir grand maître dans la quartier Kambo. Alors bana basanga ngai fallait na boya te basanga ngai na lelo wana président Lutumba tout ça qui nous surtout atteindre tout comme qui même mukanda bana ba comme même mukanda lero wana façon ba ibisa ke ngara ko beta concert on a beta ki ezaki to sangana na bato suso ke jazz ba na poto alors tant de petit concert wana vraiment concert d'abord ezaki yaki na plein de sendini yaki na plein ya ko sakana te plein o ba super plein tant concert ici na zuku du contrat ya ko jazz na lero wana les choses à mon laïe, sur le temps sur l'air nominité à côté du balero. So minute ko kito kati. Bon, so ko kito kati. On a kata on pona monnaie au kata. Oui. Alors, dans la petit concert wana na ina kisasa na contrat na ngawana na zoki na poto na ina kisasa. Na kumona président Simaro abina ngabino. Madina ko répondre au lobby. Na logo yo lobby. Na tuna conseil. Yaba baninga na yo ba mi conduire na orchestre ngana ki deuxième vice-président le roi ba pesi nga réponse Nathalie lettre ina ndako ba binanga oza suspendu pendant 3 mois. Alors 3 mois wana oko ya répétition te misia ko ya otalote oko le kata pe na répétition te non ko ya te pendant 3 mois faut za la na ndako pe na ndako. En tout cas Dudu na bondelaki na bondeli ngabino botikanga wana nzembo ya dati petro na ufela ekuti kupima tala succès le connaît cela qui na bondeli ngabino vraiment isimaro tala kaka botikanga to ka solution mususu botikanga mais punition mutanga botikanga azate na fandi
nakanisi kaka batoto yemba kana yemba garçon moko Vasco de Lende. Vasco de Lende de Kafuvu mwana lunda noreye na njemu ya Ofela. Ofela te yaki njemu wana kati. Voilà. Garçon wana yukumba ngai akina ngana Angola. Akina ngana Luanda, non mon frère ko za na punition ozana mawa parce que succès njemu zo sala na yo vanda na sasa ozana na punition okokate na kena Angola na vandi. Moko so binanga bino les gars quand même la télévision bah mon ayo quand même oh yeah ozana mboka ata yo beta musique te mais ozali ao tout na liki na télévision ya 15 na 12 heures na tala ba benga bino ministre de formation zo benga yo alinga mona yo na ke mona mokonzi ya ministre de formation Angola tamona kumuni ya binanga bino na besoin boya ko beta fête le 11 novembre ya biso. Alors voilà, OK Jazz. OK Jazz. Donc kende nek sasa uzo OK Jazz boya ko beta fête ya dudu na longwe na yeki sasa apesi na mbonga tike na yeki sasa na yeko mona présent simaro toujours na bino papa leki parce que la papa leki na ngai mi ba yibakate bon abala mama leki na ngai ni ngomoni wana mama kela ni mama nanga mama ngai mama kela na mama nanga na papa na wuti na Angola na zui contrat tout no beta kuna ba lobe ba futa biso $18,000 na concert wana abinanga bon na yoki makambo lobe manga mbe contrat nga saboy bo futa mino ngate nga pour minanga na zonga orchestre bon proposeur réponse lobby na zele réponse lobby ma conseil ko pesa réponse na ye na pourquoi na bananga la 18h na ye ma conseil pesa réponse abi non président décider kaka biso to décider conseil biso no soké to ko beti sia mona yote parce que ta cause na punition na lobi na zo Adrien na bi non to ko beta ka sia mona to za na suspension continue ka suspension na yo ne ko na lela na zo na ndako na rubo na salani na zo ki pe biya batale retour na zo na encore na zo na Angola na comme ministre na comme pas ministre na kutie pe na journal na disco abina ngako mais monsieur Madino tu es suspendu on t'a suspendu pendant 3 mois na bino justement yum to lobi angout mais na suspendu mais na mona bango balingi pe ko yate bali pa na makamuso ko sala na défendre na ndingo na bino pas de problème les problèmes ali voix na yo mutu za nécessaire na minute yo est-ce que rozo abatute ba accompagner yo pour concert wala zala parce que vraiment tout ça a besoin de yo. Bon, pas de problème. Doudou tout ça le calcul na mokonzi. Après singa monga ba billet autoko même 15 musiciens. Là nanga bien. 15 musiciens. Tout ça le calcul kaka to comme 15 musiciens. Na zum mongo ya batike ba 15 ba ya. Na bimini banda Vasco abinanga bi oh Madilu. Oh OK ba boso ni misinga na ibisi ya bi no OK wapi. Awa na Angola ba congolais be bazali awa bazana bangwa wa donc ba petit moko petit moko ba ke Madilu bazo chômer na ba bazo chômer petit moko za wa Madilu ayemba kala kwa yo wa Madilu moko ngabe apo to no tala ito kotala na palanga ba bana ba ko répéter na ba petit bo beta no fela ba petit ba niato fela grave bo beta dati pétrole grave bo beta o Mario ngabe ba petit makama eli na zuka ba petit wana répétition papa 2 semaines concert et au salama na beta concert na Angola ya ko sakanate a concert on est au salama pas à toi na bomba tena za quelque chose na 18 yango na zuko parce que 18 on a prévu wana na zui yango donc na tena ça va na zongo lisusu na kisasa na fandi na continuer toujours na punition nanga moko mususu na fandi nje madate pétrole ma meilleure chanson ngana bi meilleur chanteur vieux Simara bimi meilleur compositeur na le wana période wana na banzembo wana na ke usenga vinga binovie na yemba na parler du peuple na yemba ta parce que le quoi mi meilleur atana non yo ko na suspension moi était na bondi nga non ezali kamususu ezali kamote abo to kotala na salle comme na salle nzembo na ko te betamite donc na beta na baramoko nzembo na betamite bati nzema bia mami wa bibi ya bati wana na kina zonga ndako na continue toujours suspension na koma ke ti na 3 mois na yoka na télévision na vandika bolo kwa to kotala bote banda lelo to longwe na ok jazz to kusali bana ok to sala bia
lokwa baninga basali bana oke nazonga nakende kolonga bibo suspension ngazaki na oke jazz siko bosali bana oke ngai nazali wapi bapesa nga réponse babité soko lingo ya yaka mais biso tosali orchestre na biso tosali orchestre na biso tango nayoki parole na nga bino wana moni komilika mususu alors moi nasala autrement ezalaki te navai na ndako matuka naki na idée ya orchestre te vraiment na electro lero wana aza na baninga mais nazonga na ndako natalanga bino wana na mwana mobali nakosala eloko nini nafandi tamokati aye producteur moko tamokati akongolais abia ayo komonanga bino madilu mais nzambe no ya na Uganda mais c'est grave naye kozwa yo ono kobeta na Uganda parce que kuna batolela yo ngabi tupu soki za babi te madilu ese yo komaki tupu soki madilu ngabi abo c'est comme si destin kaka destin donc ça là que yo moko ngam wana kene donc histoire bato ba bakate yango wana ndingo ngao na longwa kana sala bote o teti ezate dans les musiques les plus humbles simples tout ça donc na bien aboye wana duna yo sayo nazata na musicien moko te mais comme ta mwana oyo dijo oui mwana wana dijo premier musicien ngana joka ah bon ah oui na dijo akulukulanga ba chanteur akulukulanga ba petit babel a du soliste Volvo to a utekana braza iba kinye ba na soko wapi na suka dijo balakisa ye parce que mwana dijo oui na suka ye wana tomla musapi alors to recruter nga ba musicien dar to répéter na ndako na ngai dar ba toke Uganda dudu na sala succès moko na Uganda bana musique neti nenga lobi kaka destin producteur ba futi nga kitoko donc matata te loko te donc vraiment succès ko sakana te to beti na ba province nyoso ya Uganda to ko beta na Kenya na tranga mais makamongo zo ya nzame mutawotilo bini yango parce na ibaki te na ko beta benga moko ndengwana banda wana départ bandaki wana donc ngai na longwa teko na milongwe te donc ezaka lokola nzamba zotinda bino bo basunzulo kaka boyo po kende ebimina nga yango wana type à lelo et comme orchestre lelo ti comme orchestre comme royaume la royaume ça orchestre peut-être un royaume donc il pas battu sur bakopema pas ba prince bazali pas ba princesse bazali parce que na sa majesté alors pour to continuer dans mambo royaume tobina sus tobina yo oye lisusu yo bakate tato yo nom dialogue tout puissant Abidjan nate moto natindaki alinga ngai nasengaki te aprometre ngai yo volonté na ya moko moto etindaki yo ntango akopesa ekomi nde basinema bato baespekile sala komolanga byalo opanzinga sango eperobeli mpe olobi babiju nalataka yo nde moto somelaka ngai yango somo okolaka moto likambo Nzamba okoloba na bato kosukola ngai monoko na yo nde mabe yokaka yo simo ndenge okritikanga osala nde bazoba anga mbutanga na sekio bane station makampagne boyamba ngai nanabungi bakourage na ngai ya koluka na la vie nzela yango nakendeke koluka la vie nzela ya potonga nakendeke koluka mbongo ekokamwisa bato ndenge okoloba kelokolo tikinga batala nsima likolo ndenge nakokoma ye okolaka moto likambo okate kosala deve nguma oloba na bato kosukola ngai monoko na yo ndema yotaka yo simo miminga nasala te oyo mwasi akokaki kosala ndenge tobana
komane na badute baklia kutu na ngana bakoma koki bomonoko na yo se mabe. Nono Sozino, l'impresario, l'incomparable. Bendo Dinganga, boutique Schengen, c'est ça. Ndoto ezalaka nango se yango nga moke nga nalingaki te me nakoyeba complot osalaka na bambanda nanga noko eza nasali ya nini ngai fanta inosante okomiti ya singa na kinga ntango koyeba nengo trahirima soki nazalaki mwasi mabe soki nazalaki mwasi ya bilobela nanimaki te nakoyeba complot osalaka na bamanda nanga malu mwasi kitoko José Calebo Club Équation. Mandolina na lemba